On a lelo toza ko présenter l'homme sous il y a 520 luna akangami na bouclage ya butu ya lelo lobi kotana lelo baye kokuta baye basi bakei prison touti ko intervenir na presse na to Congo lakisi bakinoa ete Kinshasa ezali na kimia parce que phénomène oyo eza kokita parce que bato nyonso oyo bazali déjà identifié ciblé mpe tozali kokende sikoyo kokangaka moko na moko esika na ye toza na 24 communes mais opérationnellement tokaboli bacommune mosusu selon quartier opérationnel ya Mobulu yango ememi des 24 communes administratives ekomisi yango 58 wana et ciblé na chaque commissariat Menkao, Maluku, Sele, Kinkole, Masina, Njili, Matete, Limete, Ngaba, Lemba, Mongafula, Kisenso, Ipen, nyonso wana kitambo tosangisi bango chaque commune ezalaki touché tokamati 10 ciblés oyo tosi toyebi ke ntango asalaka akimelaka awa On a lelo toza ko présenter l'homme sous il y a 520 luna akangami na bouclage ya butu ya lelo lobi kotana lelo baye kokuta baye basi bakei prison touti ko intervenir na presse na to Congo lakisi bakinoa ete Kinshasa ezali na kimia parce que phénomène oyo eza kokita parce que bato nyonso oyo bazali déjà identifié ciblé mpe tozali kokende sikoyo kokangaka moko na moko esika na ye nde lelo effectif wana euti wapi tosali bouclage dans tous les 58 commissariats ya police toza na 24 communes mais opérationnellement tokaboli bacommune mosusu selon quartier opérationnel ya Mobulu yango ememi des 24 communes administratives ekomisi yango 58 wana et ciblé na chaque commissariat Menkao, Maluku, Sele, Kinkole, Masina, Njili, Matete, Limete, Ngaba, Lemba, Mongafula, Kisenso, Ipen, nyonso wana kitambo tosangisi bango chaque commune ezalaki touché tokamati 10 ciblés oyo tosi toyebi ke ntango asalaka akimelaka awa mpe touti koyebisa bino baprisonnier libre baza ebele na mboka moyen ezali kaka kose désactiver okontinue
tokokanga yo kaka ndenge tokangi 2 jours après intervention na biso na presse toza kokanga bato tozokanga bazozonga te il n'y a pas d'amende bazokende na prison pour répondre na baatela bao mosusu 500 et plus bazokende na prison ede omoni mosala ndenge tosala bakisa baye basalaka crime ya bandi à main armée omoni touti koyebisa population ke tomultiplie bapoint chaud mosala ya point chaud place okomona yango pusana wana dénoncer babe totie bajipe ya prépositionnement ya police opusani wana otuni commandant aza ennemi na yo te aye wana mpo na yo akoki kokata pongi te mpo na pamba pe aye kokata pongi mpo na kosekirize bato nde yango wana bazali wana bamilitaire incontrôlé oyo base retrouve na milieu ya crime bango mpe toza kodefere bango aki tokamati oyo phénomène kidnapping il n'y a pas longtemps toyebisi bino ke wana ekomi na mitu ya bato ezalaki awa période ya kabakaba mais toyebisi bino ce n'est plus hier c'est aujourd'hui tolarge bato na nzela mpona kotala kidnapping dala esika tosuki na mayele ya bato ya kidnapping mwana ya 19 ans aza déjà majeur aelobi na biso alembi epa na bango aza na besoin azwa mbongo akende soki poto mais papa na yeba te adevelope akamati mosusu mwana ya 19 ans akoma na mongongo lokola ya papa moko ya ba 100 ans tala toyebisaki bino modele ya koluka mbongo eza ebele bamosusu bakokende na modele oyo bamosusu bakende na modele ase faire kidnappe ya lukuta ntango tozokoluka bango na GPRS kaka telefone oyo azobengela mbongo toza kolanda yango police eavertiraka ntango ava ekanga ye toza na système ya surveillance ekoti nouvelle technologie yango tozalaki koloba kidnapping eza te eza baje ya boye toke kokutana ye na ndako na malweka avandi na ye azotala télévision moto auti kopesa message ke c'est comme ça baimite mongongo moko ya bazombi mpo kanisa eza ya solo mais bazocrée panique topesi assurance que ne paniquez pas baservice eza nsima ya babandi na forme nyonso tokamati bao mosusu miyibi ya babiloko oyo omoni wana sécurité ya population na biloko yango wana mais ces gens sont méchants c'est criminel ici soki omoni ndako bazokete koluka kimoyibi wana eza ndako babengaka de fortune soki ofuye kuna mama wana akozala ata na $20 na ndako mais azokende koluka nini kuna parce que moto wana aza na pasi lokola ye soki alingi akende koyiba akopona bisika ya bato baza na yango mais ayebi ke kuna tokokutana kuna mpe esika azokende tokokutana parce que totie bapoint chaud mpo eza kaka motema mabe mpo okende koyiba moto aza na ata na $10 na ndako na ye eza motema mabe yango bakozwa rigueur ndenge bazali wana 525 vont être déférés aussitôt tosilisi koloba résumé une continuité de traque des civiques que nous avons initié depuis ces mois, les mois de février passé. Cette traque consiste à interpeller, arrêter tous les inciviques ciblés au préalable. C'est-à-dire, on sait qu'il a commis des infractions liées au terrorisme urbain. Et là, nous organisons des bouclages ciblés, des patrouilles ciblées pour les cueillir
et les déférer à quitter. Cette parade a une autre particularité sur le phénomène kidnapping, qui consiste à intoxiquer la population et à vouloir faire voir qu'il y avait de l'insécurité dans la ville. C'est de l'intox. Ils veulent jouer avec la psychologie des Congolais pour la plupart. Parce que cette dame de 19 ans, voulant obtenir l'argent de ses parents, l'argent qu'il peut demander comme ça et qu'on lui donne, elle a préféré se faire, entre parenthèses, kidnapper. Mais avec la nouvelle technologie, on a suivi les téléphones avec lesquels on appelait pour déposer l'argent. On l'a trouvée dans un salon regardant la télévision. Elle n'est pas kidnappée. Les parents de cette fille sont là. Ils vont parler pour témoigner ce que j'ai dit. Cette spécialité, c'est encore des filles. Après avoir fait tout ce qu'elles veulent, elles trouvent qu'elle n'aura pas de justification pour rentrer à la maison. Elle organise aussi des voix comme ça. Je suis kidnappée, on m'a enlevé, et pourtant elle était tranquille, en train de faire ses besognes. Là, on vise à créer une psychose qui n'est pas bon pour les citoyens de la ville de Kinshasa. C'est ainsi que nous demandons à tout le monde d'être vigilant. Tous les commandants commissariats ont été instruits. Chacun d'organiser des bouclages, des quartiers qui sont clairs. Là, il n'y a pas de suppositions. On sait que c'est tel, il avait une telle avenue dans telle commune. J'ai cité toutes les communes ici. Toutes les communes. Ces gens-là représentent toutes les communes de Kinshasa. Et tous les commissariats de police qui sont ramenés à ces quartiers. Voilà, c'est ça la particularité de cette présentation. Merci. Moi, je suis kidnappé. Mulembela exaucé. Est-ce qu'il y a solo kidnappé? Moi, je suis depuis samedi. Le dimanche, à 11h, je porté plainte dans la police pour un enlèvement. Mais 2 jours après enquête, je me retrouvé moi à côté de la commune de Sousse. Je suis surpris que les Alaki n'ont pas enlèvement. Je remercie mingi va service à la police nega basali salama. Nini yokolo bela téléphone topé ça $2000 ya rançon pour batika mal. Nini yokoko senga la population banda kusala à partir ya acte la police eti kusala na babilo de notre le 47 décembre kidnapping ya mtoto. Soki likamwe komeli baboti pona mwana bungi, le mieux à faire serait de recourir à la police pour des recherches spécialisées. Oyo kuluna munene yeso ki asali crime akotaka na terrasse oyo awa na itaga oyo
Celle-ci a fait une fugue le samedi 2 mars courant sous prétexte de maltraitance dont elle serait souvent victime de la part de sa mère et s'est rendue séjourner auprès de sa camarade, mademoiselle Sarah Telema. Pona kosukisa ezali na bande ya suka ezali ba policier misato oyo bazali bato ya police judiciaire bango ba service ya commissariat provincial etie bango maboko pote bakuti bango na Victoire baza kokota maison par maison bango ba surprendre bango na boutique na cosmétique nde sika bakuti bango bazokota maison par maison alors que mitindo na yo ezali soki bato balingi basala musala il faut bazala en tenue et au préalable yo ozala informé mais bango bazotambola boutique par boutique na Victoire nyonso na cadre ya tracasserie policière yango wana bakangami awa parce que ndenge bazotambola baza confondi na bato ya bureau de et yango wana sango ezotambola ke bato ya bureau de bazosala tracasserie bato ya bureau de nzokande eza mpe na baservice lokola ya bato oyo yango wana totie bango maboko mpe na mitindo na yo tokotinda bango na justice militaire pour la violation des consignes. Mon général, pour la kosukisa, toujours dans le cadre de la lutte contre la criminalité, sous toutes ses formes et du phénomène Kuluna dans la ville de Kinshasa, le commissaire provincial de la police ville de Kinshasa porte à la connaissance de la population que plusieurs postes d'intervention de la police viennent d'être implantés dans les quartiers périphériques de la capitale pour rendre efficaces et de plus en plus promptes les interventions en cas de besoin. Pour ce faire, il prie la population de collaborer avec la police en vue de réduire sensiblement le taux de criminalité à travers la ville. Mokonzi na biso ya police ya Kinshasa aza koyebisa na bino population ete mikolo oyo bokomona ba poste d'intervention batie mwa mingi na ba quartier bisika bovandi. Bino population esengeli bo collaborer na ba poste ya police wana. Pamba te soki atie yango ezali pona ko diminuer délai ya intervention. Au lieu que ba policier ba utaka mosika metango baza pembeni na bino bakokoma na lombango pe bakosunga bino. Soki bozana ba information pona ba suspect bisika bovandi esengeli bokutana na ba policier oyo batie pembeni na bino. Bokutana na bango pe bosala bango confiance. Wana nyonso ezali pote bakuluna basila pe babandi banditisme pe esila awa na ville ya Kinshasa. Tala tina mokonzi na biso ya police atie bato wana pembeni pene na bino na ba quartier